Olinganzambe monene mingi Oko kiko Lingolate Ekeipenga Likolo mingi Ekitipe Nase mingi Ilo eleki Okeyi Zambe akagi Pate Asome manam Osumuki Alimisima Emba bolingo nzambe Etoni bozi Ezalina sukate Eko yembama Seko na seko Nabasantu Yemba bolingo nzambe Etoni bozi Ezalina sukate Eko yembama Seko na seko Nabasantu Amokili oyekoleka Emikonzi Ikokea Akakemato Basambelite Basandoni Nangombate Olingo nzambe Eko umela Ezalina sukate Koluna nzambe Kona bado Yemba basantu Yemba bolingo nzambe Eko nibozi Ezalina sukate Eko yembama Seko na seko Yemba basantu Mama ya ebale Apatalo Ola kasa Manzete Yose komei Emotono Somokomi Olimola Bolingo nzambe Mae makoka Uka Asa ikosi La inyoso Emandeli Yesu Emma bolingo nzambe Etoni bozi Ezalina sukate Eko yembama Seko na seko Nabasantu Yemba bolingo nzambe Etoni bozi Ezalina sukate Eko yembama Seko na seko Yemba basantu Nzambe na lola apambola biso banso. Amen. Toyangani boye na pamba te, toyangani pona tina liloba. Alléluia. Amen. Tokozwa mukanda na Jude. Jude na otanga verset 3. Jude. Bien-aimé. Comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi et qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Alléluia. Amen.
Notre Père Céleste, c'est toi l'auteur de la parole, nous l'avons lu. Je demande de descendre par ton Saint-Esprit et de nous l'interpréter. Circoncis la bouche de mon frère qui va parler, afin d'en parler par le Saint-Esprit. Circoncis nos cœurs aussi, afin qu'en entendant, nous entendre par le Saint-Esprit. Et que l'honneur, la puissance, la joie te reviennent dans les noms merveilleux de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Ah, quelle merveilleuse parole. Amen. Je vais dire que pour Judas ne mutako koma. Judas go koma na ba santu. Alléluia. Amen. Ako kona ba bien-aimé. Ba bien-aimé on ezali biso. Boko mitu na boko ah biso za ba bien-aimé. Oui, ya solo za ba bien-aimé. Donc c'est pour toi comprendre ba bien-aimé on ezali banani to landa awa na Jude ne badeli. Jude serviteur de Jésus-Christ. Et frère de Jacques. À ceux qui ont été appelés. Amen. Alléluia. Amen. Yuda komeli ba bianga. Ba ebanso ba eba bianga. Alléluia. Amen. Qui sont aimés en Dieu. Le Père. Donc il est bien aimé. Ba lingami. O ba biangami. Alléluia. O ba lingami na koro nzambe. Et gardé pour Jésus-Christ. Ba yoana, on est bien aimé. On va te faire niveau, on est bien aimé. Amen. Pour bien biso. Alléluia. Pas battre biso pour la Jésus-Christ. Alors c'est à eux que je dis Christ. D'abord on a des Judas comment. Mukanda oui. Abi, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter. Alléluia. Là c'est plus que ça, il y a Allemagne. Je me suis senti poussé de vous écrire. Donc, kotalaka kondima o biso zana bino longo. Alléluia. Kotala olengi biso na biso no tondima etindiki ngai na komela bino. Alléluia. Po na bino na biso boni sto biangama tozana kondima moko. Tozana kondima mibale te. Amen. Est-ce que toyoka? Amen. Kondima Mandela zanango, kondima Boalo zanango, kondima Kefa zanango, kondima François, eza kondima Denis zanango yango pe Israël zanango. Nako komela mokando na bino ba ebanso ba biangami. Bino ba ebanso bolingami. Bino woni so bateli pona Yesu Christ. Ya nako komela mokando. Amen. Alléluia. Amen. Po na bino na ngai kondimeza be moko. Kondimeza mibale te. Na kotanga mokando fini poto comprendre kondima ngo eza mibale te, eza misato te, eza be moko. Nako komela bino mokando yo pona tina na kondima oyo tozala ngo biso na bino. Alléluia. Biso na bino tosangisi kondima moko. Lolenge moko tozala nzambe moko kondima peza moko. Kati na biso mutu zana kondima kimbangu te, mutu zana kondima katoliki te. Biso baso kondima moko. Alléluia. Nako komela bino kotalaka kondima moko biso na bino tozala yango. Na kotanga mokanda na Ephésiens 4. Pona komona ke biso na bino kondima moko ndeti na komela bino mokanda oyo. Ephésiens 4. Est-ce que toyokani malamu? Amen. Ephésiens chapitre 4. Totanga isiko koloba. Verset 5 elobi woni. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Alléluia. Amen. Seigneur moko. Baptême moko, kondima pe moko. Pona tina la kondima moko biso na bino tozana yango, nenga yude na ko komela mukando oyo. Est-ce que toyokani? Amen. Alléluia. Zongi na yude place wana. Je me suis senti obligé de faire, vous exhorter à combattre pour la foi. Na komeli mon cadeau na tinete, bobunda pour la tina kondima. Alléluia. Kondimo wapi? Kondimo pese miso mbala moko pour la libéra. Est-ce que toyoka niskana malamu? Amen. Kondimo wapi? Makomi elobi. Combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Donc, c'est peut-être qu'on ne pas frère Walbi. La foi, une fois pour toutes, qui a été transmise une fois pour toutes, pour toutes, pour toutes. Alléluia. Na komeli bino mukando yo. Kotalaka kondimo toza na bino. O pesi biso mbala moko pour la libéra. Kolomoko.
Ibatisi moko, kondima pe moko. Kondima ko zami bali misato te. Po toza mutu moko. Alléluia. Ata lokola toza ebele bo toza mutu moko. Lokola tosali mutu moko kondima biso pe zala kaka moko. Alléluia. Amen. Mais sikoyo, nena beta site lokola ndeko franga beti site na tongo. Abiboy. Likambo ya foi. Frère Branham azongi eloko na mbala ombala. Alléluia. Mosakoli Branham pona tina kondima azongi ni mbala ombala. Akaboli lolenge misato ya kondima. Alobi foi moko véritable. Alléluia. Et puis na foi biso moto fabriqué. To misali foi la biso moko. Et puis ya misato incrédulité. Alléluia. Amen. Na yina lo baboy. Ndiko Branham koloba foi mentale. Foi ya mutu, foi ya makalicho ya mayele. Foi intellectuelle. Eza mabe mingi na koleka. Nzambe bandimaki na mutu te. Alléluia. Dieu ne le croit pas dans la tête. Avec la tête, on raisonne, on s'entête. Nzambe ezane na motema. Ondimi na motema, nde otatoli bible bula. Alléluia. Amen. Nako kobele bino mukando pona tina na kondimo biso na bino tozana mwelongo. Kondima yango ezane na motema. On croit Dieu dans son cœur, mais pas dans sa tête. Alléluia. Amen. Nzambe to limena mutu te. Foi intellectuelle te. Bato bele babanza ke bayibi nzambe nzoka bayibi nzambe kana mutu. Ndeko mo uti out côté, ndeko mo uti Amérique, faut ezala Tommy Osborne. Toko moko na bango. Auti Amérique ki côté ate azongi na si frère Branham. Na uti côté Amérique moko kamwa. Mbula na tango na teki, bato bayaki ebele na bâtisse bango bato ebele. Mais mbula na koma kuna na kuta basili kosila. Bami basili tinani. Yo bâtisse bango bayaki ebele, uti bango na mai. Mais siko zonga boye basili kosila, bakomi moka. Et si comme tu as un million, au coup de la Bible, ça tina nini. Bravo bien. Pour battre la personne qui a un moutou là-bas. On a bon là-bas. Amen. Nous avons un motema, Zamba Zalagi. Mingi bazabong. Comme on a un ganga ganga, qu'on va le cahier, nous avons un yébé le côté. Alléluia. Bisous à la seconde. Ah, et puis, na sepe na frère Frank lelo, na mati pena ma dimension bio frère Frank matika ngawana. Frère Frank umela. Alléluia. Moto kobanza ga yébé lo nzo ayeba le côté. Ma ko sali tutu lokola yebi oyebi no eloko tendeko oyebi eloko kondimo ya mutu eza kondima te kondima ezali na motema. Alléluia. Amen. Na komeli bino mpona ntina na kondimo biso na bino tozali combattre. Alléluia. Combattre pour la foi. Biloko Yuda koloba Paul pa alobaka yango mener le bon combat de la foi. Totai mukanda 1 Timothée 6. Toko tia ba commentaire le frère Frank alobi wana toko pesaka supu yoka 1 Timothée 6. Est-ce que bola nanga malamu? Amen. 1 Timothée 6. Yoka eloko ko bama wana. Combattre pour la foi. Yoka verset nango 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. Judas ko komolobi ngana ko bino pamba te. Soki pour pamba menga Judas na comité. Na komi kotalaka kondimo ya biso la bino to sangisi. Alléluia. Lokola biso la bino to sangisi kondima moko yango na komeli bino makambo. Na tinete bo bunde tumba pona kondimo yo. E bo mwana te. Alléluia. Amen. Bo tele ba bengwi na kondima. Moko akwa ya tele kondima. Est-ce que tu as madame? Amen. Pour ça, tu me là, bah quand tu as un animal avant. Au contraire, est-ce que mon toit est limité ou limité? Animal solo. Pour tout le monde, le animal. Alléluia. Autant la peine à mon toit, est-ce qu'il y a un animal solo? Bah tu vas tenir tes mains au animal. Bah on va pas la miquer. Bah qu'on bende à bango. Bah bende la solo à pibo. Bende à zongi boy. Alléluia. Bisoli nous doit tellement nous na konima. On n'ingana te.
Pour la bénédiction de lui, souvenez-vous de vos conducteurs. Alléluia. Imitez leur foi. Si vous avez condimé biso to Kolanda, et ça va y bantoma. On va tirer biso. Condimé ngo ezaki na mobeko na. Et vandaki esika moko. Mobeko ngo to benyo Jésus Christ. Amen. La foi qui repose sur le fondement fondamental qui est Christ. Alléluia. Amen. Condimé biso ningana te. Et vande esika moko. Alléluia. Amen. Foi intellectuelle, Ezabeboy. Alléluia. Mais foi véritable, et fana ne siga ya solo ningana te. Batindiki yo ningana te. Muto ya bouger bolo ko bouger te. O bouger ke fa ko bouger. Oh, bato basala ba ndingini. Nzoka nda tellement ngui na kondima. Eza konima mukete. Eza konima to kutana na barabara te. Foi intellectuelle te. Foi mentale te. Mais foi véritable. Oya kacha motema. Po kondima nzamba so bandima na motema na mutute. Nzamba nzamba ba raisonnement te. Alléluia. Amen. Ah, c'est mon mini quoi comme le quoi. Abi combattre pour la foi. Jamais on sait une fois pour toutes. Oyo kondima ba santu bazwaka wana. Yango pe komeli yo awa na de bonhomme. Kondima na yo na ya Paul zabe kondima moko zemi balete. Oya bango efandaki likolo na libanga moko. Ya yo pe efanda pe likolo na libanga wana. Libanga ngo komana ngo Yesu Christ. Amen. Est-ce que ça polele? Amen. Na kotanga Ephésiens chapitre 2. Donc kondima na yo ndeko mwasi ndeko mobali evanda likolo na libanga ba bengi Christ. Koti yango kote mususu te. Ephésiens chapitre 2 verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Kondimo ya yo mandena. Eza kondimo ya bana mikete. Ya yo evandi. Evandi ngui. Alléluia. Ne pona tina kondimo wana ne. Yuda yako koma mukanda. Soki na komeli yo kefa mukando yo, so na komeli yo François mukando ezali po na kotala ko ndimo biso zana. So po na kondimo te na komeli mukanda wana te. Na komeli yo pona tina ko ndimo biso ndima. Po yo kefa na ngaji to ndimo ko ndima moko. Alléluia. Soki yo kefa zana ko ndima na yo ngako ndima na me na komeli yo te. Na komeli yo po na ko ndima moko. Alléluia. Po yo na ngato kutani sika na ko ndima. To ndimi eloko moko ngana yo. Nena tina ye na komeli yo. Po yo oza mobianga. Kama mobianga mibite oza molinga. Nzamba lingi yo abiangi yo. Me yoka siko lisolo, yoka siko lisolo moto ya lingi yo ya abiangi asaka de boni. Totanga Romains chapitre 8. Est-ce que tu as madame? Amen. Romains chapitre 8. Yo alingi mingi, yo abiangi akosa no boni yoka. Romains chapitre 8 ningi koloba. Verset 28 et le Bible. Nako quelqu'un malamon la 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son fils, afin que son fils puisse le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Alléluia. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Alléluia. Et il a justifié, il les a aussi glorifiés. Est-ce que tu as compris? Po ayebaki yo liboso te mokili ezalisa masala eyebaki yo nda biangi yo na tinete nkembo ezala ya yo. Est-ce que cela te va bien? Amen. Mais keba eloko nkembo ngo ekeseni. Alléluia.
Mutusu lelo na nkembo ben nkembo ngwe ba ifro ni Ephraim. Eza nkembo ya biso te. Wala ninga malamu. Eza ba tuleba ko mona ba ko sala nkembo ya pamba. Tango andimi lokola biso to ndimi boyete. Andimi libando biso to ndimi nkembo eza nkembo ya pamba. Ata ganga ata za losambo munene ti soki wapi. Ata tonda mituka batu batondele wana nkembo eza nkembo ya pamba. Eza nkembo ya ba ifro ni Ephraim. Wala ninga malamu Natanga ezikana avant to continuer. Totanga ezai 28. Mutu akodondo lelo, akodondo na église de monere soki ndenge nini, akovimba pamba. Kembo eza kembo moko zéro. Kembo biso to kozala ba kefa ba boalo na ba François yango wana teo. Amen. Kembo wana, oya lelo wana, eza kembo ba Ivron et Ephraim. Eza na tina te. Eza belo kola matiti pamba, fleur pamba. Toka ndenge ezo komama. Nazana Esaïe 28, verset 1er. Malheur à la couronne superbe des ivrons d'Ephraïm. Alléluia. Le couple de Bongo Pamba. Alléluia. À la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure. Apparence na yeye kuta. Ndio mbona banchombola to sa église munene na sabo eza ya pamba, pas de zéro. Wale zaka couronne Ephraim. Ya ba ivrogne. Mais on gabiso kasi. Verset 5. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique. Alléluia. Tango kangi. Est-ce que tu veux frère frère beta c'était sigawana nani ngana na lulengo ya kota la bangoa na kota ya tangiliwa nata na loko wana isigale pesi ngane sengo na kota avant na zongela 3 minutes na 4 wana quand le Christ sera manifesté alléluia donc biso moto la biso zali magnifique walinga malamu amen lelo baba ko donwa boye basa azwa bazo déjà corona bango eza corona ya Ivron ya Ephraim biso yango wana te biso corona biso tokozela ya corona magnifique et éclatante alléluia amen tango Yesu ya ye biso to kabole kembo wana ya kinga za mkanda ya Colossiens est-ce que zo sika amen bande ko zo sika tozali Colossiens. Alléluia. Colossiens chapitre 3. Pour total la kembo wana. Alléluia. Kembo ba osala lelo etali biso te. Baganga batonda mosolo basala nyo balingi biso etali biso te to benyengo wana corona ba Ivron et Ephraim. O te passer de bakoko na vivili buma comme munene boya ayo kene ba poto ba boya biso wana te. Wana corona ezali corona ya Ivron ya Ephraim. Biso donc la colonne magnifique. Alléluia. Amen. Oh te bakete bazana mbongo te basala lingi toza basali solo. Colonne to kozela. Alléluia. Ta wezo ko apparaître dans colonne biso wana. Auto zo Colossiens. Biso eza yenge bena makomi ka o makomi lobi yango neto lani. Colossiens 3. Yoka Colossiens 3 ndenge zo. Le verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Pardon, est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Yabiso, ezali parure magnifique, éclatante. Oh wana ka mukolo ya kozala manifester mukolo ngo pe, to suis kembo. Mukolo boye ina yi. Est-ce que c'est ça togali malamu? Amen. Alléluia. Amen. Dans l'attente où nous sommes de notre bienheureuse espérance. Alléluia. À savoir la révélation de Christ. Alléluia. Nous attendons
la révélation, la manifestation manifeste de sa gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il y a un état comme ça là. Tu termines à Colossiens 3, mais tu as écrit mon pote, tout le monde que wapi biso zali. Biso makati biso zali. Tu comme la Colossiens 3 verset 4, mais yoka siko le auto tangana. Titre chapitre 2. Titre chapitre 2. Manigo tanga. En attendant la bienheureuse espérance. Alléluia. Comme nous sommes là, nous sommes dans l'expectative. Attendant, alléluia, notre bienheureuse espérance. Est-ce que tu regardes bien? Et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tant que on a ce plan, on n'a pas na kuna muke. Boli misala muke. Na tanga na diseme. Poto yo ka mupende na fale na obla ni biso to yebi. Boli misala isika wana. Na tanga na diseme. La traduction. Frère Franck a la raison, on a la traduction belé. La PC raison, malakama. Quand eloko mo meto tanga ngo skona lwengi mo kitoko. Biso to lobi. Alléluia. Kembo na biso zawo ya lelo te pamba pambo to komona. Kembo biso mukolo ya ye. Alléluia. Mukolo to komona kembo biso solo. Yoka esika ngo ni ko tanga ngo po etanga makati to mingi pa na biso. Titre 2. Bien. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance. La révélation. Espérance, on a déjà révélation, hein? On a dit? Bien. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance. Alléluia. Bienheureuse espérance, on a la révélation de la gloire de Jésus-Christ. Notre grand Dieu est sauveur. Alléluia. Notre grand Dieu est sauveur. Donc, on est là. Manifestation manifeste la gloire. Alléluia. Donc, on est là. Gloire n'est à la manifester. Tu vois ce dit? Alléluia. Nabozelaka. Manifestation manifeste na ye. Alléluia. Donc, on est là. Mokolo wana. Yango biso. Tout ça, on va Ephraim te. Alléluia. Bango ba tondi na nzombo. Pour la moni qui passe à coquille, passe à Kembo déjà kala. Je dis non, non. Nous nous attendons la gloire. Cette gloire-là, nous l'attendons. Donc, on a révélation à gloire. Ah, mais pas la frère Baloubi. Manifestation. Alléluia. Ami, manifestation. Oh, yoga frère Franck. Quand Christ sera manifesté. La fin de toutes choses est proche. Alléluia. Quand on a mis le souka, vous voyez l'épée comme une peine. N'a pas comme le souka, n'a pas épée peine. Alléluia. Donc, Kembo wana, tu comprends, on a boyé inaye. Tango ya koya, Kembo na ye, tu kabolongo biso na ye longo. Alléluia. Donc, on est que tu vois la Kembo bako la lelo. Oza pamba, eza Kembo eba ifuna na Ephraim, biso oyo wana te. Biso to kozela biso ezo ya. Yango tozala ngo presete. Total be makomi. Na ke kozwa Colossiens chapitre 3 toujours, mais verset 5. Yoka verset 5 ndenge koloba, Colossiens 3. Colossiens 3 verset 5. Verset 5 de la Bible. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Alléluia. Yo yoza na kondima. Kondimo ya solo. Kondimo ya bantoma. Kondimo ba jude bazali na. Yo lelo za na kondimo wana.
yo haleluya zwa bina manyoso ya se mwaka ya kati lo ekufa tozana yo boye menyoso wana ekufa nini yango ekufa epai na yo haleluya bina mo wana ekufa epai na yo yo ozana kondima lokola kondima bantoma yo nimi lokola bantoma bandimaki tikete kati lo biloko ekufa yo kato otanga ngo. Fais donc mourir les membres qui sont sur la terre. Naturellement, bah, symbole alléluia, qui sont attachés à la terre. Les membres qui sont attachés à la terre. Voilà, naturellement. Alléluia. Allobi. Faites donc mourir les membres qui sont attachés à la terre. L'impudicité. L'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Oh, bila mibale mbongo na mwasi nde bomi batu. Te to zonga na Biblia yao. Somo to lingi mbongo mingi koleka. Keba. Ya somo. Idole komi mbongo. Ya ngwa idolatry. Ko lingi mbongo mingi zali idolatry. Hilo kwa ngoma kasi. Nzoka nde yoyo ndimela ya solo. Yo zala konima bantoma bila kone fe kufa kati nayo. Bakuta su bila kone pa na yo te. Ote frère ngambongo mingi makamone sila soki on dimela solo to kutola makambo wana te mais so to kutola biloko wana biso to douter na yo alléluia amen tumoni ka frère zo ngambongo mingi bon est-ce que frère asa akufa te saka mobimba ti wala ninga malamu amen frère lingi mbongo mingi akufa te saka mobimba boni lingi mbongo mingi boy tika ba posa nyo sowana yo kamile ba posa ya mokili boye mawana yo tika baposa ya mokili frère frère ko tangi critique mo pesi ka suna tata oh mokili aketanga 1 Jean 2 ni siko wana alléluia amen donc na 1 Jean 2 verset 17 tika baposa ya mokili 1 Jean 2 verset 17 yoka ningi koloba mokili ko loka baposa yango pe ekoke ya tangi 1 Jean 2 17 et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Oh, nous sommes moto kufakati na yo. Alléluia. Soki bo moto nous kufakati na yo tonimi ya solo kendeko alima. Preuve. Oh, côté réception que frère andimela, soki biloko nous kufakati na yo. Est-ce que tu as amen. So que biloko sur mokili kufika tina to ba gete obotami ya sika. Ah frère bon wani frère combien sika? Frère zaka escroc bazaka frère escroc. Frère zaka mutu na lukuta be lukuta esila. Frère zaka moyibi metomoni moyibi esili. Frère lingi mbongo mingi koleka mais frère linga sumbongo bongo te. Ah frère bon wana frère chanja frère koma ya sika. Alléluia. Amen. On sera le renouvellement à vie. Est-ce que toi qui madame? Au comment il y a sika? Yo akala wana oza susute. Okwi moto na sika. On a dit madame? Amen. Bon moto no akala esa nini? Ekufi. Ola komi ba Corinthiens lobi. Oyo nyoso nakati na Kristo komi ekela na sika. Nyoso ekomi ya sika. Totanga ngo ha. Alléluia. Makenza kana konosia, tozo kana konosia, metoke na Corinthiens. Ngana konosia tu ndenge franga za obeta site tozo ngana wana. Mina kena na 2 Corinthiens 5. Na kati na Kristo komi biloko na sika. Alléluia. Bo moya kala nyoso sali ni si ekufi. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5 verset 17.
Si quelqu'un est en Christ, soki moto azali kati na Kristo il est une nouvelle créature. akomi ekelamu ya sika. Alléluia. Amen. Les choses anciennes sont passées. Makambo ya kala eseleki, Voici toutes choses sont devenues nouvelles. kala ni makambo nyonso ekomi ya sika. ndeko aza kolala na babara azali mobali moko aza koyoka mpenza te ye kaka babara na babara me uta akutana na yesu atika bara ndeko ashanja akomi eloko na sika mwana azalaki suka na mobulu mwana aza kokima klase makuta na yesu akima su klase. Alleluya. Po so okutani na ye okomi ekelemo na sika. Bomo ya kala esali nini esili epa na yo. Bomoto nyonso ya kala obomi yango. Tozonga na Colossiens. O frère Franck vandisi makambo esika na Colossiens wana. Na tongo lelo. Tozonga na Colossiens. Alléluia. Amen. Bomoto na kala ekufa. Okufa solo okomelo na sika. Mais soto monyo kokufa toza bende ngozalaki. Na 2020 na 2023 zaka 2022 zaka lolenge mo me. Frère za ndenge ni wa chanja kate. Frère chanja za amodeli ni ba frère. Hein? Azaka frère bana azaka benga poule mouillé. Bota la soso. So pele mai. So asali so to mai waneki. On ali ba. Mai pa ça pa ici. Biso lingi muntu akoti na mai abimi a changer. Alléluia. Amen. Bon moyo est changé. Muntu akala kufa. Obanda bo moyo asika na Yesu Kristo. Otambola ya sika. Obanda nouvelle marche na Christ. Alléluia. Amen. Ozongi na Colossiens. Toko na pas à pas le wala musela nzamba ko kenango Colossiens wana. Sika wa toke ndo kamata verset 8 na 10 ya Colossiens 3. Yoka 28. Même maintenant. Et qu'est-ce que nous autrefois? On a dit moi. Même maintenant. Nous avons bien l'ingala kitoko. Même maintenant. Oui frère. Même maintenant. Ça saipi. Donc ça saipi. Et qu'est-ce que nous avons kala? Mais si kawa boye ça saipi. Alléluia. Amen. Renoncer à toutes ces choses. À la colère. À l'animosité. À la méchanceté. À la calomnie. Aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Wana te biso ba subongo te. Biso ba ta pambola. Amen. O te mwana na za bandite. Yo bondela pona tina nai. O te yoga kati, ayoga. Bondela pona tina nai. O muli lo siko ya sai te. Biso bilaki mabete bilaki malamu. Hallelujah. Na mona biso bino kaka malamu. Mabe basoki moke te. Voilà verset 8. Yo to kitesko verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres. Frère, toi, sérieux, tu as le kuta. Il y a seulement rapport à ça. Il n'y a pas de vérité. Frère, mon n'était pas là. Tes frères, tu es contre tes amis. Tu as le midi à 14h. Alléluia. Tu as le cosa dans soute, la soute dans Badinga. Tu as vérité, la vérité. Tu as la vérité, le baga la vérité. Sikoyo yoka sikoyo. Aux paroles de vous qui sont de votre bouche. Yoka verset 9. Yoka verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant depuis du vieil homme. Et de ses œuvres. Oh, tozaki kalakala, toso longoli. Ozaka moyibi. Ozaka escroc. Ozaka mutuna lukuta. Wale c'est sili. Osokomi eloko la sika. Alléluia. Ah, kokomi eloko la sika, bakuta suma kamwa kalati. Oh, mutu wana zaka ndoki. Na tango ya kala mesiko bondoki wale sesi la. Bakuta suma eloko bondoki te. Alléluia. Amen. Osokomi eloko la sika. Na kati na Yesu komi kelemo la sika. Ozongela suma kamwa ya kalate. Mabeno ya kalozangi nango za nango susu te. Ah, zaka mopimi.
mais on a sous mon pimité. On a mon pimité kala. Mais ce qu'on a sous mon pimité. On sort le moins qui mon pimité. Donc, comment tu as verset 10. Ayant revêtu l'homme nouveau. Alléluia. Nakolata ka bomoto na sika. Alléluia. Étant molope comme ya sika. Obani marche sika la Jésus Christ. Tokoba qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Yo aussi comme kila mulasika. Moto akalaka so boaki bakuto suna mabe wana. Alléluia. Ozaka mabeta ozaki na moto akalaka. Mais moto akala so longoli aussi comme kila mulasika. Oh frère escroc, on a su escroc. Ozaka escroc. Mais vous escroc c'est là. Oh frère wana moibi, ozaka moibi c'est là kala. Aussi comme le musulu kati na Yesu. Ozaka mama mabe, ozaka tata mabe, nyoso le sila. Comme maman malamu, tata malamu, voisin malamu. Alléluia. Moto malamu. Ah, kitoko mingi. Alléluia. Amen. Toboka mokili na manso ya mokili. Po ezana litomba te. Ba posa mabe nyoso toboka. Kondima oyo titako komelisa mokanete. Combattez pour la foi transmise au Seigneur une fois pour toutes. Alléluia. Ezali facile te. So ozala kondima wana yoko tangwa na mabete. Alléluia. Okota na mabete. Okotangwa na mabete osala malamu. Totanga mukanda na Bible 13 verset 9. Hébreux 13 verset 9. Il y a bête qui est bête côté le sommet qu'un homme naissait avant ton matalikolo. Hébreux 13 verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Alléluia. Amen. Yosa mutako ningana susute. Osoki loba ya tina, kangama na lobo ya tina. Poe kopeso kondimo ya solo. Konima solo ningisaka mutu te. Mais kondimo ezala mutu ningisaka mutu. Ba ningisi bo ningani pe. Biso soso yeba kinzamba biso za Yesu Kristo. Ato yembala kama bite kimbango na koyoka yote. Ote yaka zala mutu kimbango zo moso. Na koyoka yote. Pona koningana ngai te. Ote moso moni boza poza kimbango na kozala ngote. Azande ko biso wito boyite ndingo biso ndenge nzoto to boyite mi ya yele ko kufela mboka bona independence ndenge makama nzambe kwa nzambe pa yebi nguti nzamba so zande bibiso ne to yebi nzambe so amen po nzambe tango na tango so la batu na yebi atinda ba umbule basako ya biso mosako ya vraiment sakoli makominyo c'est là que wana ne mosako lisolo menga na monite sikelo bize kimbango ne mosako na moni yango te soke ezali batali sangango pe na woni maintenant ni mi yango te po ezate. Oh, teki mbango muni mosantu. Yo teki muni mosantu mokoni. Biso ninga na bongo te. Alléluia. Tosaba na mikele te poto tanga na kondima. Kondima juda ko kopeleso mukanda eza kondimo ya ngwi. Eza kondimo ya mutu te. Kondimo ya motema. Total Ephésiens 4. Yoka Ephésiens 4. Alléluia. Amen. Abiboy. Afin que vous ne soyez plus des enfants, dans le verset 14. Flottant et emporté à tout vent de doctrine. Alléluia. Moutoua nimi kondima ya solo. Ou avadi siki na kondima. Moutoua ba ningi sakaite. Ah ba benda yobo, ba benda le solo kende bo te bongo te. Yo telebe ngui. Ata quartier ne sota batulisa bakena maman na ngana tikebe mutu na message. O te kuna maman ngo sopa mbongo. Ye keneni ngo sopa mbongo bana. Keneni ngo ngana ko kendete. Alléluia. Ngana tikali kaka, ngai Gérard na tikali kaka. Ata bo sopi mbongo mona ko kende kuna te ngai ka ko ndimo ya ngai wana. Ko ndimo bato ba tikali ngai. Alléluia.
Nako ningana te. Ah, kitoko mingi. Nzambe na biso azo nkumu. Ota bati biso na mondima ya solo. Atindeli biso mosakoli. Aye na sango ya vrai. Atei puissamment. Tomoni bilembo kobila mosakoli. Alléluia. Amen. Mais kebate mosakoli ya kei. Atiki biso biso elo musutu ya litoma so etikalisima. Ya kei me kasi sango kei ti mokili mobimba. Ya ye na sango. Apesi sango. Atamolika na 12 pays. 12 pays pas esili nie nzamba bengi aleki. Po mukanda nzamba na Hébreu lobiete la mort les empêchait d'être permanents. Aleki lokola Paul alekaki, René aleki, Colomba aleki, bango tu baleki. Basakoli banso baleki bango sambo. Ba messager no sambo baleki. Alléluia. Bram pa aleki. Mais mosala nzambe suki wana te. Nzambe na bolingo na ye. Bram aleki ateli bisu mutu mususu. Mutu wana na tongo lelo bia pinana, alubi pinana kanda moko na bina mino lelo. Ndenge frère frère alubi pinana, otabi oh. Ata aloba kamelo pinana alubi pinana ndenge ezali. Donc akati pinana munenge. Abi ou bien. Alléluia. Ou bien nimio yo continuation ya plan ou bien osali makamuna ndenge nayo. Abi frère Branham atei. Asali no sasali. Véritable ngai pe mandat divin ya solo. Mon solo pesi ngai na kokisi pe yango. Abi na kolongo avec douleur. Pour to sala bisala sala. Alléluia. Amen. Bato ko be minene na message. Muto ko monene ko minene kala ko message. Ah passer du message. Ako tango la garde corps. Isobi wana corona Ephraim. Corona ba ivrone ya Ephraim. Nous sommes ces apamba. Abi tango tozali za tango ko se repentir. Na ville moko lo samo be moko. Alléluia. Abeti c'est David la ville moko lo samo be moko. Abi biso na Allemagne na région biso place esika tozali ya 4 assemblées. Maintenant retourne bango question mais bino bozo mandat nini? Bana mandat moko. Bino ba pays africain kuna okuta na mboka moko tellement lo samo. Avec les pays africains, il y a rien à Congo. Avec les pays africains, avec Côte d'Ivoire. Même en Afrique centrale là-bas. Ami Kangi. Pour voilà, tu vas continuer, il faut me RDC. Le bien, à Kangi. Alléluia. Amen. Ah, t'es pas si mine. Bisous, ça va tout aussi un golo. Tu veux que sango ya tango te? Ton nimi sango ya tango, peut ton nimi continuation à mosala. C'est-à-dire que mosala suki kuna te ko koba. Alléluia. Amen. A magasin de nourriture salimi, si malango siko distribution de ko salimi. C'est moi fidèle et prudent ko sala musala. Musala ya solo. Adimi ko le. Alléluia. Amen. Donc témoin fidèle et prudent pour ça makambo ya solo oyo ko moni tibana miso la batu a lancé défi abina ko tuna nani oyo azu mandala ko langa na zone nani ezali nani ola li fongi boye nzambe ko bisenga ibisa ngai aye le 19 septembre 76 kuna ibisa ngai frère Franck après signer l'écriture de Timothée, tout dans l'écriture. Ah, nga za singo makasi na biso bino bazali singo na zana ngo. Amen. Et singo makasi na koleka. Komona ke tango na kobika na pamba te, na kobika na plan nzambe. Nzoka nda yeba kingai, atinga na molongo. Tango bato ko sala bisala sala, nga atinga na molongo. Voilà. Na nimi ko limo ya solo. Tala sango ko mena ki frère. Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume prêche la parole. Alléluia. Prêche la parole.
insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en insuffisant. Cet homme de Matthieu 24, 45 a servi Moussalo. Alléluia. Ce hotel, il fait que nous sommes a juste le monde entier. Alléluia. Quand un message qui tourne le frère Branham est dans 12 pays, mais il y a 12 pays, il y a partout. N'a pas mort le Mickey à Congo. Ah, Kolwezi. À comment na Congo? À quel Kolwezi? À quel Bandaka? À quel Bamboko wana? À quel Kotana? Bamwanda. Ah, pas vu que Mwande wo. Frère, na Mwanda. Ngai mo comme Congo, na Kenya na Mwanda, mais il y a ça que Mwanda. Alléluia. Amen. Pourquoi? Eza elaka. Yoka Matthieu 24 ningelo bangi na biso. Alléluia. Amen. Matthieu 24 na biso boy. Et donc moi ya motuya Matthieu 24 na biso verset 14. Ya motuya. Yoka verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Pour la biso awa, ceux qui sont comme tu okamote. Pour ça, on va temps mokili mobimba. Toza ba témoin. Alléluia. Biso to mo na biso ange akopumona évangile éternel. To mo ni pongo akopumona évangile éternel akotambola. Biso to mo ni. Na fongole ma komi place wa. Apocalypse chapitre 14. Biso to mo ni na miso. Frère, que par zawana, c'est à tout le monde na boy. Face à face. Alléluia. Tu écoutes nebo face à face mon baliwana. Mon collègue mon frère, ils étaient au landi boy tête, tu na tina vélodrome. Yoka biso to moi muto na miso. Et j'ai vu un autre ange. Apôtre 14 verset 6 hein. Oui. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. En 2010, à Tamboli partout, à commune en Boujima Iboye, ma frère Mbi, excès des élèves qui vont tandi ma pouta là. Ma pouta, ce qui y a là, mais tu vas te dire ma pouta. Non, non. Ah, moi, on va dire non, non. Ma pouta, hey. Batie bla vous non, t'as ma pouta. Bon, mais tu vas adorer ma pouta. Ma pouta. Tu vas te dire au camp. Non, 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 non. Et puis, allez, attends, c'est plus. À zone de Krefeld, sans l'année, tu tiens à Krefeld de boy. Tu tiens sur le tu tiens à Boujima. Alléluia. Dans ma wallet, c'est le motif. Non, non, non. Et côté, peut-être qu'on compte à peine, tu tiens à Boujima. Ou le motif, tu as à Boujima et tiens. Yo, Sagana, yo, Congolo, Sagana. Et puis, na séparanza, ça, il y a le aigle allemand. Pour ça, aigle congolais, mais tout au bunda, ouais. Yezanga. Neto ba tusu ba linga bazaka bango ba aigle. Ba tanga bango te. Nzamba kitoko. Amen. Abi aigle allemand. So frère vraiment ame ko baka ke aigle pamba pesa ka kombote. Meto bundelia. Pour les ba congolais ba ya uli ba congolais. Mais ane bango. Comment on tellement au finga ba to anu au finga. Ni yo ko finga bo. Obi te aigle na aigle allemand. Amen. Nzamba sérieux. Abi ok congolais pour ça abi aigle congolais to wela. Ah, Zanga. Mais habiter, aigle allemand. Alléluia. Amen. Ah, kitoko mingi. Nzamba ni biso mingi.
Et na tongo lelo tango beti sete a beti penza sete na siki siki. Abi tango tozali za tango bisa batuke. Bola mukai na pungi. Kutubela masumu na bino solo. Alléluia. Abi tokosa mi pe mingi, batu bakosa mi pe mingi. Bola ngona lukuta bozo ngona solo. Boya te solo za bemoko. Solo za mi balete. Na kati le ngomba moko bakota belo sambo moko mi bali misetu te. Ebele bele balo sambo te. Atangi biso susu. Ah, nekoyo atangi acte. Acte biso totanga no acte totanga lo lingi atangi acte. Acte 2. Atangi 41. Alléluia. Amen. Yoni ngalobi. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentait d'environ 3000 âmes. Akena acte 4:4 Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Amen. Et le nombre des hommes s'élevait environ 5000. Alléluia. Amen. Environ 5000. Déjà n'attendons pas. Loba, bandimi solo. Attention. Bisawa koyoka ka loba te. Koyoka na kondima. Amen. Oyoki ondimi otosi. Po konima na kotosa kendeke longo. Yo ondimela nini? Otosa kape nini? Mutu ayoki solo, oyoki sango malamu oyo solo, ekoti ye akondima. Pe soka ndimi tokomona tosi. Soka atosi te seka ndima na ye. Alléluia. So mutu za tetu, akotosa ka oyo alinga kotosa. Akotosa lubanzambe te, mutu wana ndimela nanu. Lolenge kondima, mibale misato. Frère Franck a répété, Frère Franck parle de 3 sortes de foi. La foi véritable, kondimo ya solo ya siki batomo batikeli biso, na kondimo biso moto ko misalela. Foi fabriquée, la foi mentale. Faut mutebi ko tanga brochure bien. Akope arriver à ndimi pe. On ndimi na yote. Otanga nika brochure. Tomo ba tebele ba brochure. Ah, net ba nek message vraiment to to ba jeune message ne bandeli. So mo mutu na brochure ba. C'est un frère hein. Oyembi peut-être frère. Jogande ya suka akontiro gaza frère naza les frères te asimbika apamba ekomika netika wa carte data molana po moni kana brochure c'est notre frère na yo te di. Alléluia. Koni mba batebele suka kana mutu awa onzamba osala wate yo mutu ningo za wana za misatu nzambe ya mutu eza na âme na yo ne âme na yo kuna nde makambo vani o eza na mutu eza na mutina te po yelo mo ya tetine za yawa te awa ne ba raisonnement tondi awa oko raisonner osani ngine osala makambo. Alléluia. Yango mutu wana fo akufa mutu na ba raisonnement akufa libera mutu na kondimanda ceci mutu akala kala ba raisonnement ba entêtement osala makambo ninge yali na lolenge yali ngi mutu wana asila alimwa wana posa ya mutu oyo. Alléluia. Oya vandisi kondima kondimande sala musala kondimande monisama kondimande limisama. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tuanga lo sambo tete potoko ba minene soki ndenge nini tete tonse mutu no tonde soki makamuni te toyaka kolia bile ya molimo. Alléluia. Pote mutu akatikati azo santé malamu olenge tolesa nzoto alibanda ope nzoto akati pe fo elia yango eleka biloko biso toliaka teliaka bakwanga na banini te. Alléluia. Mutu akobika na lipapamba te akobika na ma na liloba nzambe nyonso obima na monoko na nzambe yango mutu akatikati kuna yaleka na liloba na nzambe toboyi tozala lokola korona baivro na Efraimu toboyi eloko wana biso olingi nde korona magnifique oyo tokozela Paul alobi il a donné à moi, non seulement à moi,
Mais tous ceux qui attendent son avènement, le temps à l'ikomi. 2 Timothée 4. Yoka verset 7 na verset 8. J'ai combattu le bon combat. Alléluia. Combat ma kofi boité à Mohamed Ali te combat kondima. Combat de la foi. Voilà ni mala moi. Et ça ma kofi à Mohamed Ali soki nani babé te wana te. Combat de la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Alléluia. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Alléluia. Nicolas Bisso, bon plaisir de vendre. Alléluia. Est-ce que tu as de Bisso, tu as la couronne d'Ephraïm, tu es ivre, tu es wanate. Balango d'Ephraïm. Bisso, tu as la couronne qui nous est réservée. Pour le long, bon plaisir, nous avons dit Nicolas Bisso. Tu as dit pour longtemps, bon plaisir, ne pas la Bisso. Ce n'est pas ma douce, mais pas la Bisso. Luc chapitre 2. Nengenza le loboye et sengo ne pas la biso. Soit autant tu vas regarder sengo. Bon plaisir ne pas la biso. Tant favorable ça pour la biso. Autant à Luc chapitre 2. Verset 14. Robin. Alléluia. Luc chapitre 2 verset 14. Yoka nengezoloba. Il sera pour toi, pardon. Gloire à Dieu dans le lieu très haut. Et paix sur terre parmi les hommes qui l'agréent. Alléluia. Quand on se dit, les hommes qui l'aiment. Donc sur nous aujourd'hui repose son bon plaisir. Alléluia. Jour favorable, je t'exhorterai. Alléluia, je te secouerai. Alléluia. Pour la vie, le long des jours favorables. Le long des jours, c'est un peu de temps de l'Ibiso, mais qu'est-ce que tu as dit? C'est un peu de l'élo. Pour part l'élo, ce que l'élo est qui, il est là pour la vie. Alléluia. Le biso, c'est aujourd'hui ou jamais. Toi, après mon coloyo, et ça, biso soute. Alors bon, on a mis ce pas là-bas ce soir. Et pas en Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons tous les cinq pour te reconnaître les jours, un message à jour. Et c'est comme ça. Frère, frère, bêtise, c'est ta zone de Sigana. Nous avons tous les cinq pour te reconnaître les jours et le message du jour. To quoi était la mebo et quoi il bat Israël qu'on a Luc 19. Alléluia. Amen. D'autant Luc 19, tu qu'elle est peine à Luc 19. Biso tout ça va tenir sengo. Alléluia. Et c'est comme ça pour connaître tes frères. C'est comme ça pour aller. C'est comme ça que tu reconnaître les jours un message à jour. Tu reconnaître mon colobiso zali, tu peux savoir mon colobiso zali. Alléluia. Et pas la biso nous a polélé. Tu y mets. Kirole oulaki. Message bimo bimi. Message en haut ezako. Tu ben y appel à sortie, paye à préparation. Message qui est emmagasiné, les lois sont distribués. Ça va tenir 5 ans. Natanga, Luc chapitre 19. Luc 19. Nakobana verset 41. On a retenu ça makamo. Yoka 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, Alléluia.
Yesu okeli wa kubi boso akomona Jérusalem bona musika wa tala Jérusalem boye. Écriture sur Robi, il embrassa Jérusalem et pleura. Il embrassa et pleura. Atali ngumba. Alléluia. Akola mangumba nakolela. Siko motu ezali pona nini Yesu aleli. Atali ngumba aleli pona nini. Alléluia. Nous avons mon cosimo na mboka na biso awa. Mama ndena yebi bien. Bana ya biso sima yebi ete. Mon cosimo ko ezali mobutu. Akola biso abi sima nanga kokenda. Boko mona makambo ningi ozala. Alléluia. Ezala kola yende mtaza batela biso. Soki yazate danger koti. Pe akei to moni pe ko sala biso ningi balingi. Ba ko betu biso lokola balle, lokola ki passe. Maintenant oui azaki yo betu biso nani. Bola ninga lisolo malamu. Dans mon cosimo azaki na mboko. Alléluia. Oyo lobi yango ndezali. Yete mozalaki yo betu biso yo nani yo utwa. Alléluia. Mako ya kenda ba ko betu biso ningi balingi. Ba betu ki passe boy, betu ki passe boy. Alléluia. Donc akoi pe kotala mboko mboko songa na zate mboko ba komona passe. Mais wana yé mutu na mokili. Mutu na mboko ya lola. Atali ngumba aleli. Ayiba o simana ngai ba na passe. Passe na bango za pona ni. Passe na bango o ba yebite mokoro pesa mo ya mokoro. Amen. Ba yebite te ngala sa yei, masio ba ko ngala sina yei. Ba sa moninga me ba ko ndimana ntenge ba moninga. Ba monite. Lokola sekule bomba bena bango ba za ba passe. Mais yo sepelo za mutu lesengo. Amen. To kelinga mona kosubisa. Yo za mutu lesengo. Po yo ebi mokoro pe lisolo ya mokoro. Alléluia. Ozwi sango ya mokoro yo zali. Yoka. Comme il approchait de la ville, Jésus en l'envoyant pleura sur elle et dit: si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartenaient à ta père, même maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Makambo eza pona bolamu na yo ebombameli yo. Alléluia. Lokola ebombameli yo oza mutu na mawa. Yango ne lelisaki Yesu. Alléluia. Yo Jérusalem soko yebaka. Lokola yebite, lokola ebombameli yo epesi Yesu mawa. Allez. Yo oza mutu na sengo. Yo kasiko verset ndenge kokoba. Albi na verset 43, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. 44 lui, ils te détruiront, toi et les enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas sur toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alléluia. Mawaso sosoli de tango. Pili ba tango. Tozaba tu lesengo poete to yoki sango ya tango to yebi yango pe to bi tango biso tozali. Moi mutu akosa biso ezalité. Biso to sosoli ete leloyo. Nzamba tele biso mosakoli. Mosakoli Abraham na sango. Apesi biso sango. Alléluia. Amen. Si Abraham opesa sango, Abraham aleki, mais ça la mutu akolesa biso bilei o Abraham atikaki mokolo c'est mokolo. Azu nyonso Abraham ateki akoteka biso yango na Biblia yao. Azu nyonso zongisi yao. Alléluia. Amen. Soki Abraham azalaki lo atali franga ndenga koteya, Abraham fo ningisa mutu. Pamba te yemo Abraham alobaki biso boye. Tango ezoya batei bakoteya message oyo motamo avec les écritures. Alors franga azali moko ya boyo wana bakoteya sango motamo avec la parole. Bakomema libanda te. Alléluia. Toza batu na esengo tosepela tokubisa nzambe oyo na biso mpona maemaso tokomona. Ah, nzambe azwa lokumu. Alléluia. Nzambe azwa lokumu. Na kotanga écriture ya suka liboso tena tika messe de parfait. Mingi ya koloba ezali. Mena kosukisa boye. 1 Corinthiens 1.
Alléluia. Amen. Kuna tokuti nini? Yo ndenge Paul akomeli biso. 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1 verset 10. Le frère Alobi, na jeu écriture suka. Naka moi question écriture. Frère frère le zalo kona ndenge mususu. Et puis c'est ça la bonne côté. 1 Corinthiens 1 verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Est-ce que tu as dit? Alléluia. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Alléluia. Et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Alléluia. Soki ya solo tondimi na kondima moko. Alléluia. Tondimi nzambe moko wana. Ibatisipe moko. Toza appelé le bamoko. Oye lobi kofa yango lobi boalo. Obi boalo yango lobi François. Toke senete la koloba. Alléluia. Toza na langage moko. Soto bili le bamoko ekolaki ya solo te tolingani pe toza ame moko. Ils étaient tous en même cœur, et même âme. Mais surtout comme il faut le biboy, derrière le biboy, on a tous les comme côté. Alléluia. Nzambe na lola pambola mingi. Amen.